liloba na Nzambe ezali awa. Shalom, 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 balingami bana Nzambe, mbote na mbote, papa, maman, frères et sœurs, tikate Nzambe na lola, amona yo, apambola yo, balingami, merci mingi, ozangi sarate pona kolanda mateya, na kat na chaîne na bino ya télévision. Bozali bongo na kat na chaîne na bino ya télévision bolingaka, Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nano s'abonner Luka o s'abonner kakawana o cliquer o komi membre. Ezali gratuit. Ezali ofele esenga ke le côté. Ezali pour ko contribuer chaîne na bino ke de boso yebisa ndeko. Yebisa petite sœur. Yebisa banata za na téléphone na ye o s'abonner kaka. So yebi ko sala ngote tuna ba ko laksa dio basalaka pour na o s'abonner o koma membre. Pe ko bosana te ko partage akaba mateya oyo zote ya maawa ko kabola yango bandeko pe ko aimer ko tia commentaire balingami tikate Nzambe na lola amona yo balingami abana Nzambe ezali ngai bongo ndeko na bino frère prophète Pembele Aziza nkolo atinda ngali boso na bino pona ko sakola malako na yepo ye amona na kate alata kaka bato alata ngai liboso pona ko sakola ne maloba na yeni maloba masanto molingami na yebike uzana problème ba misusu ndeko bazali wana ba malade zakat na bango ba misusu bazana ba hôpitaux ba misusu na bandaku ba misusu bazana ba voyage ba misusu ba kweli ba matanga ba misusu bazana ba souci ya ndenge na ndenge administrative na kat na ndako kimezalité mosolo ezalité mosale ezalité quel que soit genre nini ya problème uzana ngo tikate Nzambe na lola nkolo na bankolo amona yo na ngonga oyo balingami tokobondela libondeli kaka moko kaka wana tokende maikete me Nzambe akeli yo azoyeba difficulté na yo azoyeba yo position yo ozali po amonaka nyonso tobondela ngai na yo tobondela ndima tobondela yawe okumbama ochangelama onetolama okelaki likolo na se oti bato nde biso bikelamu na yo tosala mosala oyo todirige mokili oyo ngai mwana na yo prophète na yo naza koloba awa nazali mosumuki mpe bampate mpe bandeko oyo baza kotala nga bazali basumuki tata soko kotala masumu ya moto soko kotala mabe ya moto nani akobika moto akobika azali te elike eza pai na yo Nzambe biso totalaka ezali yo oyo toyebi ezali yo mosusu te oyo akelaki likolo na se pe lola nyonso eza ya yo tikate omona moko na moko quelle que soit difficulté quelle que soit esengo na ye quelle que soit nini loboko na yo ekita na esika nyonso moto azali soki ezalaki na esika mabe tikate kimia na yo ya bolamu ekomela ye soki ezalaki na kati na esengo tikate esengo ekontinue mpa na kovanda na ntina na ye kotika mpate moko te mona bango solola na bango pambola pesa kimia na mabota pe na milimo na bango na misuni na bango bazwa kimia euta epai na yo na lobi bongo amen 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 tobeteli balingami ya bana na Nzambe balingami na ndeko na ngai ya molimo tokomi na ngonga tokabola mateya nde mateya mosanto epesaka toli mateya na biso ezali na mokanda oyo ya Bibilia babengi na Nouveau Testament ezali na Galate chapitre 6 verset 7 oyo babengi na lingala ba Galatia balingami na kotanga makomi na mokanda ya français ou bien français natangi makomi ne vous y trompez pas. On se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nabandeli, ne vous y trompez pas. On se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur en ce jour. Balingami abana na Nzambe sikawa naza kotanga makomi na mokanda ya lingala na lingala natangi makomi
Bomikosa te moto acholaka nzambe asukaka mabe. Nyonso oyo asalaka yango wana pe moto ezongelaka ye. Na bandeli, bomikosa te moto acholaka nzambe asukaka mabe. Nyonso oyo asalaka yango wana pe moto ezongelaka ye. Makomi na nkolo na mokolo lelo kati na bino. Haleluya, haleluya, haleluya. Balingami abana na nzambe na banzi boyoki mateya na kotangama na kati na Biblia. Teme na biso, teme ya mateya ezali la loi du karma ou la loi du retour. Na bandeli, teme na biso ya mokolo lelo ezali la loi du karma ou la loi du retour. Na lingala, malamu to mabe nyonso to salaka ezongelaka biso. Na bandeli, malamu to mabe nyonso to salaka ezongelaka biso. Nde teme ya mateya mokolo ya lelo. Balingami, balingami na banzi boyoki oyo nyonso sujet na biso to traiter na mokolo lelo. Balingami bana na nzambe na kosenga na yo vraiment na kati na mateya pe nazo ko répéter toujours boka bolaka bo partageaka mateya ototeya. Devoir ya mateya ya kopanza mateya ya sango malamu ezali devoir ya moto moko te, ya devoir ya bato ebele. Kaka mosala wana zo sala kaka wana obikisi molimo moko yo pozo pamboma yo pe nzambe na ngoya zo salela yo. Kabula bandeko partager naso mona ba commentaire na binote pour ko aimer kaka ko aimer kaka balinga mi ko aimer kaka. C'est très important na kat na YouTube so bozo sala mosala wana. Et puis ça malamu na kat na chaîne parce que mon akeno chaîne na binoza tout suivi bolanda au côté pendo talo bimisi même ko aimer so zota na télévision d'accord mais on a portable ça ne te coûte rien. Ils allaient au pays que pendant qu'on s'abonne, ils allaient gratuit. Commentaire. So ko commenter tako aimer pamba. Très important salande musalana yo. Balingami. Na zo senga pe na senga toujours. Soki mate bandi fo moko na moko azala concentré. Parce que ngai nazo teya. Nazo sakola. Nazana inspiration nzamba ko kitsilanga. Mais yo esengeli pe na kat na yo maloba mususu ngana ko bimisa te. Mais na mate nazo teya. Yo moko komiteya. Yo moko mona ba inspiration yelo ba likambo bui anyati wana. Yo moko pe obanda koteya. Par exemple makambo mususu ngana ko bimisa ote e ko bimisa manakat na motema na yo na makanis na yo pe na kat na yo. Yango na senga ke kozala penza disposer. Pe ko zongela mateya mususu lekaki botika kati ko bandelaka o bandelo yoki même ngamo na liawa soki na sisi mateya na yoka kata 3 fois na yoka kata 3 fois na mi yoke na lobi be maki kat nanga boye bana na nzambe eza nengwa na totondi te tokokite bosala mosala oyo bosala yango bokabola mateya na mokonzi na bino. Amen, amen, amen. Balingami zala penza clean olanda mateya ya mokolo ya lelo. Zala penza disposé makanisi pe mayele na yo pe mateya ite ya maka omoni sa na kati na misala eleka kaka pona ko lekate. Balingami mateya eye la loi du karma ou la loi de retour. Malamu to mabe nyonso to salaka ezongelaka biso. Karma mo karma bato mususu ba yebiango bato masusu ba yebiango te. Soko comprendre te o koti na Google. On va na Google obeti karma religieuse, karma spirituel, karma ezali nini? Karma ezali nini? Qu'est-ce que le karma? Karma ezali ba loi mibeko. Balinga mi mokili oto zali eza mokili ya yote, eza mokili ya ngate, eza mokili ya bato. Mokili ya moto,
ya yo me mokolo nango azali oya kela mokili na ye nde Yawe na bibele mozalisi ya likolo pe na se na mai na bibwele na biloko nyonso nde propriétaire ya mokili oyo akamati ache balua na ye na kati na mokili ache mibeko po mokili za ya ye nenga lobi te na kati na makomite mutu moko te akoki kolinga mokili koleka nga ye nzambe paso kolingi mokili koleka ye bongo ye moko kolo mokili sikoyo asalaki yango balingami na kati na mokili oyo atia mibeko za mibale mabe na malamu landa malamu bulanda malamu atie mabe na malamu nde mibeko mibale atie na kati na mokili po mokili ya ye balingami même si o créer société na yo même si o créer ndako na yo ozaka na ndako na yo même si esika nini eloko nini ezali to na église na bino to wapi ezala na mibeko moko ezalaka biso tokoti moto avandaka so koti fo telema awa fo sone même na babiro tokendaka même na mosala batiaka mibeko na mibeko ezali ndenge nini awa okotosa esika wana yo okende kokuta na mibeko na bango sikoyo biso awa toye na mokili oyo tozali bapelerin bapassager tokoleka parce que mokili oyo oza ya biso te eza ya mokonzi Yawe na bibele nzambe na nguya nde akelaki mokili oyo atie mibeko oyo babengi bakarma. Karma ezali nini? Karma ezali makambo nyonso tosalaka na kati na mokili oyo ezala positif ou bien négatif. Makambo wana ezongelaka biso tôt ou tard. Ndenge balobaki tout se paye ici-bas. Oyo nyonso tosalaka, oyo nyonso sala yebaka ke okofutaka yango. Soko salaki bolamu pe futaka ekofuta yo. Soko salaki mabe pe ekofuta yo. Ndenge yoki ke la loi de karma ou la loi de retour. Les retours ekozongisela yo engebene oyo salaki yawa kozongisela moto engebene na misala na ye. Misala oyo salaka yebaka nyonso ezongaka. Ata okufi nante ekozonga parce que za loi esala kati na mokili. Alléluia. Balingami bo partager mateya oyo. Bo kabola mateya. Loi ya karma ou bien loi de ya retour eponi église te, eponi pays te, mais eponi kaka moto ya mokili. Quel que soit religion na yo, ozali catholique, protestant, bouddhiste, musulman, orthodoxe, judaïste, quel que soit église de réveil, mais église nyonso tout le monde tout, loi ya karma etali église te, etali kaka mutu. Ezalo sambelaka to sambelaka te loi ya karma zakati na yo. Bakimaka ngo te, okimango te. Balingami ya bana nzambe mateya oyo ye, sujet oyo ye, pona tina na yo frère. Je sais, pona tina na yo. Parce que soko zoyela ozozela kaka bayela yo mateya ya receve okobala okosala bo ekozosunga yo te pe kosunga yo te. Yango bozo mona ke bato bazo souffrir, bato bazo nyokoma parce que bato bazo yoba mibeko mokili te. Soki yo yebi nano ko décoder mibeko mokili te. Soki yo yebi nano ko milongola na kati na mabete. Comment se fait-il que ozo eloko yo zo luka? Hein? Parce que yo côté classe te. Autant na ntana école primaire te, autant na côté gardien te, côté école primaire te, molingo kota kaka humanité mbala moko. Okoyeba kotanga na humanité aussi longtemps que école primaire yo tangi te oyebite. Yango bandaka na niveau ya se na simomati likolo. Est-ce que si bo mona nzete et que bimisa ba fruit sans que misisa et dindana sa ya mabele? Non, et ko banda na misisa apesi force na makasa ayekobota nini. Yango bozo ke loi du karma. Et ye kati na yo ndeko ndenge zo mona wana ndenge yo za wana ndenge ofandi wana ndenge pozo tala ndenge pozo yoka ngana yo tozana ba loi oyo ya karma
elati yo elatanga e otambola mokili mobimba okolongola ngo te parce que nzamba asasala ngo. Karma yaka na makambo nyonso tosalaka befe nyonso tokosala makambo nyonso tokozovivre oyo ozosala buku na yo ekomaka mibeko. Karma eza kati na yo e otambola kati na yo. Bandeko na bolingo, bandeko na nkolo, soko salaka bolamu yebaka ke bolamu wana ekozongelaka yo. Soko salaka mabe wana pe ekozongelaka yo. Sika yawe ayelelo liboso na bino pona kolakisa bino, pona kokebisa bamisusu bazo vivre na loyenge, bamisusu bazo vivre na kidiba, bamisusu bazo comprendre makambo bazo sala kati na mokili kezo futa, kezo sala. Balingami mingi bato bazo lela bazo loba kaka ke balien ya famille, balien. Oui, il y a des liens de famille aussi. Mais il n'y a pas aussi que les baliens kaka izali mususu etamboli na yo. Makambo yo zo sala bakarma ezolanda yo. Bakarma ezolanda yo. Ezolanda na ndenge nini côté positif ou bien négatif. Donc na mabe to na malamu. Balinga meba na nzambe. Nkolo ayekati na bino. Koyebisa te toute action, tout acte oyo salaka emonanaka, eyebanaka. Osala una sama bele. Osala una sandako. Osala una sika molili. Soko sali na molili. Sanza obabenga la ligne ezo mona yo. Soko sali na journée mo ezo mona yo. Ato ndaki na sama bele. Ato sala ki wapi ezo mona yo. Babomba makangote. Oyo nyonso yo salaka. Kose négligité. Mingi bazo lela lelo yo, mingi bazo comprendre tina kat na vie na bango, mingi bazo mona ba blocage makamane na nenge, mais bazo traverser ba misu na ba loi ya karma. Nde ba loi ya karma eza ko futa. Balingami eza na batu mususu basala makambo ya mabe, mais pona bango ba moni ke leka. Pona ni asala ki on a 2000. Lelo toza na 2021 donc 11 ans, pona ye 11 ans les gars. Bien-aimé, karma ele kaka mutu te. Karma ele kaka mutu te. Au salaka on a 1995 karma ezali. Mais emona na nini na kat na bino bato. Soko sali le kambo, yozo kansaki tout de suite là on a les kambo ko manifester, tout de suite le kambo bandi ko salama oui. Et na makamsu tout de suite aux réponses. Et ça le milieu peut répondre yo na makambo yo sali. Mais ya mususu e ko répondre tout de suite. Et qu'on landa yo 20 ans, 30 ans, 17 ans, 15 ans, et le landa yo. Pour mingi, basa ba problème. Problème ezali makambo moko salaka. Qui les lo izo landa ye. Mais le col a saka on a 2000. Le col a tout 11 ans. A bossana na ye pona ye et c'est si la di kamona c'est les cas. Or que karma zakat na yatambola na karma. Si kana 2021 o makambe bano manifester ba karma wana o ya sake e bandi ko répondre. Le col komi ko répondre muta ko momona bandoki. Akomona babanganga. Akomi ko accuser batu. Or que batu yo ko accuser na ba famille na ba papa to mama to nani yo ko accuser et ça bangote et zena makambo moko salaka 11 ans après. Mais e bandi ko futa yo. So que ça qui m'a bé bandi ko futa yo. Mais yo koyeba soute parce que pour yo c'est les cas qui c'est si là au so bossana au bossana mais karme bossana ka moto te. Karme zali na kat na moto tamba na moto. Bolamu moko salaka na 2021 oyo e bandi ko futa yo. Pour la nini au salaka bangola moko na 1998. En fait, tout ça, 2 ans après, tout na 2000 ans. Mais yo bossana, o yibite makambo yo sanaka. Mais le lo bano mona ba makambo bano yela yo ya sengo makambo. Na bola moko yo sanaka. Bola wana e bandi ko futa. Bien-aimé balinga me bana nzambe. Oyo nyonso to salaka, oyo nyonso to vivre eza makambo yo to sala.
Au hasard exacté que le comme asige ko yela yo et le comme osete o to lonaka yango nde to zobuka. OK mater. Ne vous y trompez pas, on se moque pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Oyo muta lonaki yango buka. Soko buka ki mabe, ozo mabe. Soko buka ki bolamu, ozo bolamu. Lelo bato bazo ko akize bato bazo kize ba famille bato bazo mona makambo ena makambo moko salaka peut-être eza ba loi ya karma mtezo landa yo ba loi ya karma elandi bate belé bato bazo comprendre te bato bazo ko akize bato bazo non c'est la loi de la nature ba retour na nyonso yo salaka e badi kozonga ba loi ya karma ekoki kozala yo moko mususu ezali pona yo moko ndenge osaki makambo na yo répondre yo mususu ko répondre kaka yo te et répondre famille na yo tozo répondre bandeko na yo makambo yo salaka mais bandi kokota na kati na racine ya bandeko na yo pe na to na bano yo zobota voilà balingami boyeba tina ya karma. Ndenge nini okoyeba ki ozala karma okomona ba mémoire ba makambo moko ozomona ka ba biloko moko ya bien te obanamona kaka eloko moko bakale moko vi na yo ndenge ezotambola makambo moko ezotambola bamolili makambo ndenge nani bato mingi balwa nazala mari de nuit okende bokale osala likambo bozo comprendre te seke eya na likambo moko eza na kati nango peut-être eza bakarma balingami ya bana na nzambe tozwana Juge chapitre 1 verset 7. Alléluia. Et dans la roi moko kombone Adoni Mezek. Roi wana musala na zaiko sala. Ezala kinini. Soka akangi roi moko bona mbeba. Aokate ba pousse misapi. Adoni Mezek. Musala na ye ya mwana. Akata au moins 70 de 70 rois. Misapi. Ozola na madame. Ya salaka musala wana. Mais karma ye ko répondre quand tu n'as pas commis on appelle Sibino ya Juge chapitre 1 verset 7. Ye moko mukolo bakanga ye bakati ye misapi ya maboko pousse na misapi ya makolo. Karma répondre ye. Soki botangi alobi nini? Ye moko nakata makomi oyo alobi nini? Na regrette. Ngai mutu nazali kokata bato misapi na makolo pe na maboko lelo nga moko pe basali ngai les mêmes choses nga na sala bato so na kati bato baso ko fuka mena na kati na mesa ko leshenga ba makolo ko lela sa mesa na nga ko lokota ba miette nga moko basali ngai ya yango. Alléluia. Tous ces pays ici pas oyo nyonso to salaka e ko futa maka awa qui tue par l'épée périra par l'épée. Obomaki na munduki okokufa na munduki. Olingaka batu bakolinga yo. Olingaka batu te batu bakolinga yo te. Okendaka matanga batu bayana matanga na yo. Okenda matanga batu te batu bayana matanga na yo te. Okendaka ba feti ya batu bayana feti na yo. Okendaka ba feti ya batu te batu bayana feti na yo te. Voilà. Yo lingi oyo saraka te basalela yo koma. Ba karma ezandi ngona te. Karma zo répondre ba acte yo salaka ba acte ya malamu e ko futa yo bolamu nde ba bengi la loi du karma. Eza loi ya nzambe nde asala yango okolongola ngo koma mate ya lelo ye pona kolakisa yo oya koyebisa yo oyeba ndenge nini na kotambola balingami ya bana na nzambe molingami soko yebaki te soko za kotambola mabe soko ozaki kotambola mabe osala berere bele na kati na vie. Aussi longtemps que vous êtes vivant, aussi longtemps que vous vivre, ça là c'est fort. Yako bonge se tamboli na yo, o tambola malamu. Nigi batera bobongwana. Mais c'est ça karma. Parce que karma ça na kachwana karma ye wana. So que okei malamu, ya salio malamu. So okei na mabe, okozope mabe na yo. Yangwana karma. Karma yangwana balingami.
bozo nyokwama bozo yeba ba makambo susu ba difficulté ba démarche ba blo eza ba effet mususu oyo sala oyo vivana oyo salaka o sala déjà makambe belé ba karma zo futa yo ndeko olimpe kaka ko continuer pour te ba karma e banda ko joyo mais ça passe balinga bana nzambe oyo news to salaka to kamata exemple ya mama ba kiko bota na kati ya na maternité na moninga na ye ndeko ne mwasi mais ya lalili mwana kufi mais eloko nini olalo baka ke mwana nga kufi makamate a échanger mwana kamate mwana oyo ya kufi akeko cha mwana na ndeko ne mususu oya ndeko ne ayeko cha awo kolo mwana yego ba o mwana ngate mwana nga kufi te ote ya yo kaka bala mwana ngate ya yo kaka botala moto na kat na motema na ye ayibika sali mabe azo vivre no mabe malingi kaka azo mwana ya moninga na ye bosuko mwana wana vi na ye mobimba eko zala boni heureusement Salomon mayele lata ikat na ye karma ye bokabla makambo ebi bon yo lubi ya yo lubi pe mwana ya yo lubi pe ya yo lubi bon to kata makambo to kata kaka to kamata mwana monto boma ye po histoire ici là pour y soirée si la problème est à la tête voilà ici là mais moto yo azaki na ba karma mabe anobini ya to boma yeka makambo si la to boma na yeka mais kolo mwana aboyi abi non na moni kutu ke vome kutu bo pesa ye azwa boko na ye mais ke to boma mwana wana nde Salomon yeko comprendre ke kolo mwana nde ye parce que oya aketa mwana ite yo komalo yo ka ba karma il faut ye pour la bolamu na ye a récupérer mwana ye karma bandeko botala na malamu mutu soko salaka mabe bako kamata te mabe eko malamu esika wana soki oke la justice même na tribunal balukaka oza na raison po te bapesa yo raison ezaka te oza na toro bapesa yo raison pesa toro non tozwa ndakisa ndeko mwasi ake komona assistance sociale po te bazaki na trouble na mobile na ye na kati na discussion na abi non mobile na nga betaka assistance sociale yoki ye mazo tuna ye mais na ne prévité et prévision de l'accepter que abetaka ah oui c'est abetaka na zo mona prévu moko te sengeli prévu moko mona naka ou soit ka betaki yo ou bien li vimbi ou bien loko moko wande to ko raison ozomona raison et pesa marfo et prévezala mais sika ndeko akomo proposer ni mobali abeta ye akomo ko finga mobali akomo ko luba mobali azo pesa elongi azo li kofi na li kofi wana li tutu ko bima ake relaxa ke taba beta ngai pas nini donc siko balbage o to baka sans effet mais et comme je avec cause effet comme avec cause nini obeta ki kofi mais yo muto sali yango sali po provoquer cha moninga na mbeba wana okufuta bakarma na yo bien aimé balinga meba na nzambe oyo boyoka ata okepa nganga ata okepa wapi ayezala mazisi nani pote asala likambu pote aloka yo aluka faute même bandoki baluka faute akoluka na faute nini soit finga ye akoprovoquer acho na baposition soit finga ye soit osala likambo pote ye azwa eluka kwa akize yo akeloba kitala afinga kingai yango na yeko lokaye asala kinga boye yango na yeko lokaye parce que ce qui osali moto mabete akiko lokayo ezalaka passe pour ezwa kate yango bo mona ka banganga mingi babongaka te oyoko moto ngwa nganga ningini ya bongaka te parce que nganga azubuka bakarma bato ndengini moto na zama bete menganga lobika ki bon problème avec le ko yo yelinga mbongo na kolekisa ye na kozoma kila na yo alekisi donc nganga asombi bakarma mabe ya moto na donc nganga kuma kotambola na bakarma bato na ba malchance ya bato parce que moto na sali mabete mais akomina akiko kufa pona nini azwaki mbongo donc yonde okekuta nganga asombi bakarma ya moto wana balingami ya bana na nzambe oyo nyonso tosalaka efutamaka awa na se boyebi eyaki na ndeko moko boye ndeko wana azalaki atanga na Harvard eza na États-Unis comme atangaki droit
aibi droit bien azapa ina ba diplôme kamande na ni malungwaka akoma ikovana na France na kat na France ne vanda akota na ba mama yuya na ba mayuya mukulu bakanga ye tant bazo sambisa ndeko wana zo bimisa ba loi na article boye le 8 boye na article le 8 ba juge na ba procureur na ba avocat ba ninga de ba mais mutu yo c'est que asa juge ou bien quoi ba vendre ce batumba bindeko ba loi on yoso toujours ko ndeko so lo ba na otanga wapi ya mokatse bazo kumisa ye abi nga na tanga na Harvard boy apesi atanga droit atanga boy atanga sociologie tanga mbala moko juge sala kinini abeti marteau na mesa nda albi jishime katani au lieu de 5 ans de prison ba ebisi fois 10 ans de prison ndeko kwena mabela bandolela pourquoi zolela oyebi mibeko mais comment okeko sala makambo yo na bino batu bosambelaka na bino batu boyebi mateya boyokaka boyebi mibeko makambo nyonso bozosala ekofutemela yo le double ya ozomona batu mingi bazo kosambela batu mingi bazo kenda kati na église bazo sambela bazo se trouver na kati ba difficulté parce que ba karme zo koma fois triple fois double pour oyebi mabe mais oyebi yango mozo sala izali ko na lisumu yanko o sala makambo nanko balingami yo kendaki na ndako nganga pour zo succès musicien okelekisa famille ya batu olekisi batu bakufi d'accord yo zali joueur okendeki na ndako nganga po betaka bale bien ofrena ba vie ya batu na famille bakomi ko souffrir po yo tchaka babi po koma na mbongo c'est bien mais tôt ou tard karma ekolanda yo karma okofuta yango ya mona ba musicien ba miso ba koma na ba problème ba miso ba succès sili ba kamane parce que ezana suka okofuta pour que bebisa ba loi ya tire lobi bongo te balingami bo sala keba oyo nyonso to salaka efute la biso et yana ndeko moko boye abane ko employer batu na ba société ko employer batu ko l'électricité ba kamane ninga azo sakisa batu misala soki ka ekomi mbongo kufuta mbongo a escroquer batu akimi ko sasa batu misala china babutu au lieu de 8 heures de temps, ça va 15 heures de temps, 20 heures de temps, qui ont comme que bon, ça salaire est bien, alors ça va air et les n'a pas bon. Fin de compte et le côté. Balingami, ndeko moko na yebi, yepa baleko sala kuna. Akenda sala, atalo meya, rien. Azwata et le côté. Ndeko na screw, on a screw kekaba. Ndeko a fouté ma transport na ye, akenda musala, azo kenda zonga, a joué le côté. Et les kanango, et les kabana nzambe les cas. Mais un jour, na quatre église, na mon famille mokoye. Tant famille mokoye na quatre église, ba natal ndeko mokoye makolo, ça ko fimba makolo na ye, ils ont bimsa babilo ko moko nini. Ah. Tout ça les première prière, deuxième prière, aux moment que santé zo simbakate. Mais ça la makining. Tant on y a fait na quatre église, muto ya melaka après ça mbokote. Mbala moko abimi na bureau aye or la koma mokambi na quatre église tanga moni ye moko boni ozalia ozalia abandi masolo oyi amela ka batu moni musala wana bambo bafutanga te batungi yote lokola ele kakala ye moko ase culpabiliser ye moko bimoni penda ke awa mubulu bana na nzambe nkolo yiko ebisange maladi azo bele zo silate wana boko bondela ko silate ezaba karma pour amela bato belé asala bato belé mabe na makambo na ya akoma kine sembo ya dondwaki ya sepelaki mais siko abandi ko futa yango voilà ndenge bato zo futa bakarma oyo nyonso yo sala eko futa yango balingami na pesa bino ndakisa mosusu e akena ndeko moko bona kisasa ngana zakine na kisasa na akina mwa mbongo na nga économie na ngana kabisa économie abina nga to sala salon de coiffure to créer salon de coiffure ngana yi na moni yango peke mwa malamu meya azali na mbongo te ngana bebisa mbongo to sumba ba pare makamanene ya yebaki ndike basala musala ya soki bandeko na bimisi mbongo na nga ya économie na nga to ke to sumba ba biloko to sala ba salon de coiffure abalu kilinga salon komi na ngo ya ye
akuma oyebisa bato basala kuna ke ngana travailleur na ye na musali na ye moko baba no bimisanga baba no bengananga oh ekopesa désordre mais na période wana na tomboka kate na lobaka eloko te na bi likambo te na tikili mbongo na tikili na salon ya dondu na salon na ye afungulisi 2 3 4 salon leka nango nazomona pe salon na ye ezoferir nazomona pe misala ezomonana ngai iyolela moto bamela toloba nini bandeko nzambe asali ke na ye poto koya na ye nanga poto histoire eleka nazongi Afrique ntango nazongi Afrique na ba 89 bato nazongaka malamu en tout cas bato bamonaka na bakartier ningani bato bazokumisa parisien moko ya parisien ye azwi audace ya koyebisa bato parisien bozokumisa wana ngai na mela ye tala basalo kuti naza nango wana kuti na mela ye bino bozomona danse me ngai na mela ye bato moko bayelinga bayi koyebisa ngai bamasolo balobi tolobaki kutu oyebi garçon moko boyeboyo ngai oui nayebi tosala na esala lobi ntango tozokumisa okuta lobi bozokumisa ngai na mela ye bino bozomona esu gange me ngai namona ye yuma Alléluia. Bandeko. Mais ça, les Cambodgiens, kala. Ngana bosana. Ya komi ko jondo ngabi. Mais ngabi mais. Ngana wuti ba poto na ba salon de coiffure wana ba casque wana donc ça n'a rien à voir na moni ngabi tala. Pona ngai leka. Oh, na zongi na ngai Europe. Ko zonga na zongi Europe. Balinga mi. Ba karma to futaka yango. Yepe na ko luka ayepoto. Ko ya ayepoto azo luka place ko komela yebite place ko komela webi ndako nini aye ko komela ndako yo ngai nazali ko vanda na Paris 11e brou aye siko akota ki pe na nzela ya mayuya mukanda pe ya malonga ezalite ba karma ko to ko futaka yango mbum c'est-à-dire mutu pena ko mbala de siko kansa o wuti Afrique na kubuka ya Afrique na ndongo zana no bledar biso siko tovanda na kati na poto toyebisi deja siko poto papa ozomona ke mutu akomi mal à l'aise na kati na ndako na tie mo à l'aise tutu lobi nango deuxième jour nayebisi nga bindeko ozoyeba ke tosalaka no baferme oui makamba salonga be oui oyebi ke yo melaka ngai me na nga na tika eleka me okoma komona bato okoma kobeta bantangwa ke na mela ye yuma moko boye siko nde tovandi no awa nga nazobenga mbila po oza pena badoki te mukanda na yo eza te donc nabenga mbila donc mbila aokamata yo aotyo na frontière ozonga na mboka donc na banzela oyo leki ya bapasi ya ndenge na ndenge soki okotiki banzela nini nayebi te donc ndenge ozali baorefule bandeko amisubile na bilamba baloi ya karma amisubile na bilamba mutu nabisi tout de suite la nabenga na tyaye menace na benga na ngambila tina mais na tyaye kaka mal à l'aise na kisike pona la na mukili oyo tout ce pays ici bas o news to salaka to kofuta yango o kofuta ko obike muta koma sko ayebi pe kwente place ya ayebi kaka lupango na biso na toilette uti yo mpaya ngala ibi mboka balinga me bana nzambe faut qu'on faire très attention à kat na bon moi pe na kat na vie ko sala keba balinga mi yo ndeko yo mama yo frère okoma ko botela mibali ya bato c'est pour nini wa na bote wa kitoko yo osedusaka yo ozana kitoko mo bote moko soko leki osedusaka mibali ko botola na mibali ya bato frère yo pona ozana bambongo olataka bien ozana mutuka bien okoma ko botola basi ya bato okoma obenga mibali ba mibali na bango ba yuma mbedre moko boye na kuma bima na mwasi na ye bien aimé karma okofuta yango munanga yuma sala oyo kosala bima na mwasi nanga kende na ye sala oyo kosala pokende kobatama na bino me moyo ezomona sanza mpe ezomona ngata na moni nanga te mokofuta yango parce que karma balo ya karma ezali nzambe mutu asali yango mabe nyonso tosalaka atosali na nkuku okosi mwasi na yo na nkuku okosi mobali no na nkuku okofuta yango balinga ya bana na nzambe oyo nyonso tosalaka ko
Yo zo mona pana beauté na yo pour kitoko na yo na bolamu na yo na makamandenge na ndenge yo zo séduire basi batu yo zo séduire basi batu ni ko pe ko boma mabana batu pe ko sala batu mabe pe ko bima na basi batu bimina mwaso batu lobi obwaki yo tikiye obimina mwaso batu lobi obwaki yo tikiye yo pe ozana ba petite sœur obima na bana bata mike bana batu bana ba camarade na yo ko bima bon yo po botaka ozana bana ya yo pe bakosala yo yango bano yo zobota bakofuta yango oyo nyonso yo sala na bana batu bana no bakofuta okoma kobima na mama ya batu mama ya camarade na yo moko ko bima na ye mama na yo pe bakobima na ye ezala ndeko moko mwasi bazwi kisi ake kozwa kisi wapi balongwe France bake wapi na ba Côte d'Ivoire sur na ba Tumbuktu so bakenda wapi na ba Mali na fefo na ba Togo bazo ba kisi na bango kisi nini ya ko séduire mibali bazongi ba ye soka kote na nganda pare na mibali nyonso mibali nyonso komo wela ye pona ni ana biloko ko azo neutraliser ye mutazana po ye mutakolo bakena lingi oyo na lingi ote donc ye mutakopona parce que bino nyonso bozola na so bazaki 5 ye mo mutakopona ke na kolala na oyo lelo donc oyo yoka bato ba yebani ba ser ba yebani makamane na ndenge qu'est-ce qui s'est passé tellement ça la trop succès sikoyo abani ko futa ba karma bakarma ezaki nini makambo ya salaki sikoyo wa salaki bato ezo zwa shute bakarma futi siko nini mibali bakomi kokima ye atake wapi mibali bakomi yoko siko solo ki se zo simba shute so akena nganda nyonso ya kokota mibali atalingi atakuta proposer mobali akabele to nini mobali andimi me ermo mobali akimi ye ekoma kisiko na katanganda ekoma sala ba depression le kolo mibali bakomo kimaye aluka ba chéri parce que yo nyoko na ke mibali ya bato yo nyoko na ke ba chéri ya bato olo bato yo nyoko na ke ba misusu ba marié ba misusu ba vie na bango yo nyoko na bango ko bango le ko bizengi po na kisho sanaki yo ko so ko continuer ka toujours wana moko futa ngo afuta kisiko ko futa yaye atali donc atakuta alobi ke a personne nzoto ne on fele mais bato fele pe ba ya na bango te ba okima ba okima a craquer na pasi wana na ko craquer wana ekomi kusala shiko yoneti akomi na baner akomi bilobela so ke na kata ba akovanda po liboso za ka so kotika nga tanga zokota kaka de mibali bazolana mais siko so akoti tinga nde beti bakangi bazo biso kana bobima ya kobima ajuta mutu te a craquer so akomi ko loba lobo mona bilobela boni boyko na kitoko te bokantango nini yango eza bo bilobela epesi siko neti depression bandeko biso babenga ngai tokenda ko kopambola ndako ya ndeko wana toke kopambola ndako ya ndeko wana ayebani mutu moko monene ayebaki toke kopambola ndako bana na nzambe ndako tokenda kopambola tokota na tala ndeko mwasi bana na nzambe imposition des mains ya pamba maboko na mutuka ya pamba pona topambola ndeko mwasi na santa na santa bibon et bimangai tout de suite là bibé bimangai bibon ko tant na tika imposition de main na simba bibon donc ma beo ezali kat na ye et au côté na kat na nzot na nga heureusement na zaka na ba prière so na zaka na prière et puis semaine on a na jeûne de prière et là on se comme na maman uta wapi histoire ba lobima akendaka batikaka maputa na kotokuna balongwa awa ena ebele ya ba mama ba miso bazo longwa ba okene kisasa ba miso bazo ke ba Congo Brazzaville ba miso bazo ke ba koto pona koluka kaka kozwa kisipo a neutraliser moninga aboma libala ya moninga mama ba boma libala na yo moninga na yo abotolo mobali ko banga no eloko te ba karma ezali ndeko ba botolo mwasi mutuna tika ya dondwa yo ta ubosani mbe akofuta bakarme zali sika ko nyokolo ya nyokolo mibali siko retour ba retour siko izali makambo yo ndeko yo nyokolo ka mibali ya bato siko retour yali oza susu mibali te faut siko ko sala ba prière pour te ndekona alongwa na katina na likambo mingi ba msuka so nyoko makati na pona akenda iko simbe sika moko boye akota ka sika moko boye mobali na ye bolingani na yo me okeko
ko simbe loko moko boye pa moko po mobali wana linga yo plus problème ya te mona mobali ya bato yebe le côté to mona bato moi ça yebe le côté mais yo mto yebi ko ndo tambola wana ke na sala moto boye na tika ye mosika na mama bongo abetaka ngola na château rouge oh na château d'eau oh na Paris 13e na kenda ko tika mobali na nga basaka na kate ah hambo problème zate yo salanga oyo ko sala mais karma okufuta oyo nyonso tosalaka okufuta yango balinga me bana na nzambe ezana ndeko moko ndeko wana toyebanaki na ye toza kosambela na esika moko abalaki mwasi na mboka ya Congo mwasi asali makambo nyonso mwasi ye aza awa tindi mbongo basali mariage kafu bato bavandi bameli babiloko nyonso to ndenge ezali na baperiode wana ndeko wana abundani atindi siko mbongo mpo mwasi na ye siko aya atindi mbongo mwasi aye akomelaka na Allemagne komaki na Allemagne biso tozosona na batelefone ndeko wana tozala na ye tolala na ye nga na ye tobenga aboni akomi bien batuka na bandeko bayambi ye babia non toza na ye tozosona bosiko ekomi tokomi préparer nani yango akokende na Allemagne mpo kende kozwa ye mpo bakotisa ye baperiode na ezalaki bafrontiere ezalaki mpo ndeka wana na bakati ya bafrontiere fo ozala na visa ya Allemagne makambo nde na ndenge ezalaki lokola ndenge eza boye te eza lokola Schengen te ndeko mwasi batuka masolo balingami bana nzambe le lendemain to benga boy téléphone et sonnette to benga bandiko oh non mais moi c'est mino et ça kendaki ake wapi o ba so yozo e nana e juillet or que la sœur na biso azaki na chéri na ye lisusu chéri na ye avana na poto mboka na kotanga mboka te mais biso na France mais bango baki na mboka mosusu donc ndenge bazalaki na kati na chéri abali andimi libala orke chéri ne moko azalaka wana chéri wana ntango ayoki kaka mwasi ya ye aza na demande bakomi kosola na ye orke oyo abali ye moto mosusu utala makambo mosusu tosala na kati ya mokili chéri wana asali ya eloko te adepense eloko te mbala moko aye ntango ayoki na demande azwi transport aye ye moto aliboso azwi mwasi wana de kambi bakime na ye changer mboka biso zela mwasi toyoka te tokomi ko banga croyant que ba lever ko la question ni orgue ndeko na zoye toyoko yoka sanke ba koma na mobali na chéri na ye moko boye ba vivaka na ye na king donc ndeko wana abali mwasi abengisi mwasi amona ye na misu te balingami amona ye te ndeko wana bo lokola bake ko sala libala ndeko wana lela na biso nyonso sala biso pasi bo histoire eleka ndeko azo courage nzamba sungiye azu mwasi mosusu abali basaka mariage abali na mwasi wana tilelo bavanda bana na nzambe loi du karma mais eyeko bima nini bandeko ne pa bakenda na mwasi wana babota mais bakoma babota nini bana ya bien te bakoma babota ba mongol na linko lo bate ke sokoboti mongol eza ba loi de karma to saki mabe non na lobi boyité parce que na linko lo bate ke ba malformation sokoboti malformation c'est à dire ozofuta ba loi de karma to ni non je n'ai pas dit ça mais mususu c'est à dire ba cas génétique mutu salamaka mais mususu c'est à dire yo nde o provoquer yango nzambe a punir yo sikoyo na bana wana nyonso babota ma ba trisomique soki ezalaki makambo ezalaki kaka génétique nzambe akosunga yo okopasa yango calmement mais soki ezalaki punition ya nzambe bana wana bakanaki babotama ndenge wana bana wana bakanaki bazala ndenge wana mpona nini mais soki biso totali bien lelo oyo eza ya baloi ya karma makambo bango basalaki oyo ye asalaki yango efuta bango kuna me ndeko wana aza nani oyo babotelaka mwasi amona ye te esukelaka ndenge wana lelo ezosalama mingi ndenge wana obengisi ndeko mwasi awuti kisasa ye ka bopa badimusi ye ka babotule bosa mutu wana oyo abotuli ye amoni ke ye aza gange papa ndeko abebisi bambongo na ye atie ba transport ani okwami yo ke kosaka na ye ndenge moko na bandeko basi na lopesa bino toli malamu
parce que oyo bazote bino recevoir ça bo tolinde yango yo bo partager tolinde yango makambo nde yango tozo vivre soko lingi makambo te etali yo prophète alobaka bo sembo alobaka vérité etali yo mais on nazo te ya nazo te yo bo sembo ezo bo moino mobimba pe vino mobimba ezo bo moino pe kimia no mobimba de yango yo bande ko bo sakana na nzambe te yo comment se fait-il muto ça na mboko yo ça na mboko de sasa na ba difficulté na yo ne ko mobala nyo komi na musala nyo komi a nyo komi ko na ba misala ya passe makamandenge na nini asali yo premier voyage ba refoulé yo malembité a tieso deuxième voyage ba refoulé yo troisième voyage ba meli mbongo mais à lembité a ben sur quatrième voyage combien na nyos oye 3 mois 4e mois 5e mois oh non asa mobala vie na gato kimi. D'accord? Quel est yo? Quel est yo? Kimia joue no mobile no mususu. Ou ben serioté. Mais ko futa ngo yango bo jumona batebele ba besoin za ba mabale jo kufa makamuso jo kufa. Eza ba loi ya karma. Mususu ba loi ya karma. Ndenge mo prendre combat les lingo lo bateke so ben sali moi sito yo sali ni okomesa ye minyoko na yo ba ko nyoko mais la plupart sont totalement bien. Mobile yo alingi moi sita yete. Akonyo ko mata ben sa moi na ye simbita ben sa moi non. Non. Oui, voilà. Alinganya ta benga pas asaranga mabe. Abenga asalo est-ce que vraiment on dit peut-être que mon benga pas salo kamabe. Et ça ba kamususu. Olandi on a ben terre. Et na ba kamususu. Olandi on a ndenge malamu te. Donc yangwana o na zokolo baké ba loi ya karma. Ba loi ya karma. Ndeko mobile mususu so kuta na kaka pona onyoko la mwasi. Ozonyoko la mwasi na yo ozonyoko la mwasi na ba kambo zo sala wana. Bande kono pe ya basi na famille na yo ba komi na problème parce que moi si abatu yo vana na ko beta ye ko nyoko le ko salema nkoma kama na ndenge bien aimé nyoko na ye sala oyo lingi mais okufuta kama makambo yo salaka oyo nyonso to salaka ndeko yeko na ko sala malamu tika surtout na makambo tali libala makambo na ndenge même ba papo ya biso ba biso moi na soko lingo vivre longtemps na kati na mokili basi abato te poza na mbongo poza na kitoko poza na nini yo ukotsa trouble na kati mafaya bato ko boto makamanene botola bokende ko dondwa bosakana bokende me karma kolanda bino karma bokufuta ngo balingami toujours na kati na makomi 2 Samuel chapitre 12 verset 10 à 14. 2 Samuel, chapitre 12, verset 10 à 14. Landa peut partager nam. Landa, explication au bien. Bana nzambe toujours David. Un roi. Oyo nzambe. Boyo kakabalo bagi na Bible ke Dieu a le bagi na David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur, selon cœur ya nzambe. Nzambe ke likolo. Yoka ndinga ki David. David bazo kende guerre, bato bake guerre, ya kende ki guerre tafana ina ndako. Nenga vana ndako misu pai, loko misu la la tete amoni mwasi ya batu. Azo sukola. Ye misu atali mwasi kitoko, Betsheba. Mwasi kitoko, ya zo tala. Atala bi aluli kaka mwasi kaka, ye kaka mwasi musute ye wana. Orge ye moko David ana base bele, mais kaka mwasi kaka wana. Papa, lula moi sabatu, lokola yazaki roi, bimana moi sabatu. Ko bimina moi sabatu moi sa salinye akomina zemi. Siko na bonzenga na kitoko ya mwasi. Atuni ba commandant na ye batuna ba landela vie ya mwasi. Même c'est deux. Moi sozo landa wana a mwasi ya capitaine na yo ya troupe. Ya soda na ye moko David. Kombo na ye iri David tanga yoki ndengwana lokola sentiment alingi ya monika ye mtalinga basi ye mtazala sentiment do bato musuka sana sentiment te kamata atindi sikoyo katang bozo kende guerre bo kamata iri bo chaili boso po iri na ndika ko zali boso na guerre kala ya ba flèche ba likonga ba bete likonga ko kufa po ya tika na mwa sabato yoka mersa. Donc, on va nous préparer l'Iroua.
pona muninga pona moto azali wa akufa. Ah bangwana bakeger ba chepe iri liboso nzamba zomona nyonso bakara mezomona ndeko ale akufi yatikali na mwasa bato mais nzambe na lola yende soleil amonaka yende lune amonaka amoni nyonso atindi prophète Nathan kende na ndako ya David kende ko yebise makambo asali ha na sepeli na ngote nde makomi obomoni awa na 2 Samuel chapitre 12 verset 10 à 14 bana na nzambe Nathan yaki komona yalbi David tango David abimi na mwasa batasali makambo nyonso asali nyonso ake ko se purifier amemi petoli yakasi ke nzamba zomona teke tika osali masumu ali oke ko bondela oke des églises ofuka misusu zongi se matondi po nzamba limbisa yo ah nzambo wapi ka we asali karma ah abokosa na kaliboma ote tena osama bepe na sengi bolimso pa nzabe ayambia balingami Nathan yeko ebisa ye makambo yo sali obomisi soldat na yo potika na mwasi na ye pe otie ezemi mwana oyo akokola te pe akobokoma te mwana akokufa me makambo yo sali nzambe alobi okotisi epei okotisi mpamela na kati ya ndako na yo mpamela wana ekolongwaka te mpamela ekolongwaka te oh balingami mpamela ekolongwa te maloba na ye David alobi nasali mabe nasali masumu pa na nzambe bani kolela abise te okokufa te me mpamela ekolongwa te me okokufa te bana nzambe so totali na kati na makomi David akotaki ba jeune me mwana akufaki kaka mais na kati kaka la seule mwasi de kati les mêmes mwasi na kati na ba prière na ye abotaki mwana nde Salomo ka les mêmes mwasi même aloba oyo nzamba atikaki karma wana kepe kolongwa na kati na ndako na te bana nzambe mpamele etikala epe wana etikala na makambo ya salaki ya mwasi ya bato mutu wana yoke koboma wana mutu wana akende kolela yo salinga mabe yo salinga likambo menga pe na lolela nazo nyonga na oloba yo kaso zala na kimia o ana kimia te po mutu yo salaka mabe yo kasaka akenga yo kuma na sengo me mutu wana alelaka basala badei mutu wana kuma koloba mutu wana kuma ko souffrance na ye eza yo nde mutu kofutango mais maloba ya nzambe karma ekitaki ba retour ebandi siko na kati na ndako Absalom mwana na ye leki ya Absalom na mwana mosusu ya David basali ekobo na kati na ndako yoka siko ebandi pe na kati ya bilakeli oyo ya 2 Samuel 12 10 à 14 alobaki mpamele kolongo na kati na ndako na te makambo yo sali okofuta ngo me okofuta ngo ndenge nini yo bakobimaka na basi na yo en plein air ya bato po yo sali yango omonaki yango malamu me ya yo saki ya kobatama pe obomisi mutu me ya yo bakobima na basi no en plein air oh bakarma yoka bakarma me mpabele koti na kati na ndako Absalom abomi ndeko na ye yoka ebembe bandidi na kati na ndako kaka Absalom mwana ya David abotoli papa bokonzi abeti papa coup d'état papa coup d'état passe bandi na likambo ya saka plaisir oyo asaki sur ya 5 minutes sur ya 3 secondes sur ya yoka makambo komi komemela ye yoka ba passe komi komemela ye bana na nzambe faut faire très attention na kati na bomo pe na kati na vie so ngosa likambo mutuna yo etunaka 3 fois 4 fois 5 fois 10 fois au questionner otala David a comme kotambola a comme ko sipelonga comme tambola makolongulu pour babotulu bokonzi na mwana. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et si digate Absalom a humilié papa na ye. A humilié David abimi na 10 épouses ya David. Bana ya basi na ye oya 10.
abisolo abimina bango en plein air asali na bango rapport sexuel en plein air na miso bato ba otala Carme Lobaka Kempamele ekiti na kati na ndako na yo ekolongwaka te malgré okufite malgré oza vivant yo oza na esengo oboti mpe Salomo kuna mais yoka humiliation Carme ekokosama mwana nde moko propre a humilié mais esuki kaka wana te pasi ezokontinue ka toujours na ndako ya David lokola sikoyo abisolo asali ndenge wana abisolo akoma koluka aboma papa na ye mais qu'est-ce qui s'est passé neveu ya David nde babengi Joab azalaki nani chef d'état-major ye mutu adirijaka ba armée ya David mais azalaki neveu ya David mama ya Joab na David bazalaki leki na kulutu lokola sikoyo abisolo azoluka aboma papa na ye Joab ake koboma Absalom donc elingo olobake cousin abomi cousin na ye yoka mpamela donc Carme ezolanda sikoyo Carme oyo likambo ya salaka mbebo ya salaka ezolanda ye bana bakomi kobomana mpona nini yo ozoluka oboma noko na ngai donc Joab aye aboma Absalom akufa David na kibobange na ye na kati na ndako baeli ye mwasi jeune fille ya bonzenga lokola linga basaki bonzenga baela ye est-ce akoka kosima mwasi yango makasa ya kibomwasi ya kimobali esila akoma kotala bajula kesho bonzenga ya mwasi bafansi wana yo mto lingaka basi yo mutu obimaka na basa batu bima siko na oyo akokaki china kimobange na ye David na miso bali kokufa na makambo nini komi kokufa David ayi kokufa akufa na pasi yoke kufeli ya David pona nini asalaka likambo ya asalaka ya mwasa bata iri elanda ye koma iti na bana bazo kufa malgré pe David akufi atiki mwana na ye Salomo atiki ne bokonzi Salomo yeko boma mwana ya David mususu Adonija pe Salomo ayeko boma Joab oyo neveu ya David au chef d'état-major yoka donc epée continue kati na ndaku kufe koti na kati na ndako bana bazo bomana makamane pona nini papa mutatika ki makambo oyo po saraka likambo moko Carme ezolanda famille o bobenga ba lien o nyonso mususu bozo likanango eza makambo moko bato basala e makambo moko ndeko moko asala siko o bazo mitu pete bazo kopeye yango oyo bazo mitu ya nzambe te bazo kopeye makambo oyo ayebi na mutu na makolo te nde babengi ba karma nde babengi ba passe yango bolinga mi oyo nyonso yo salaka oyebaka te na kati na yo okofutaka yango okitomata okofutaka yango so osaki bolamu wana continue kosala bolamu po bolamu na yo ekosikola yo mpe kofuta bana na yo mpe kofuta makambo na yo soko osalaka mabe luka ochange luka okota bakonduite mosusu balingami mingi bazoloba bazolelela mingi balingami bana na nzambe mabe etikaka mabe na mokili oyo loi ya karma balongolaka ngo te esengeli bateya mabe na yo ndeko mwasi soko ozomona mobali na ozotambola mabe teyaka mobali na oyebisaki sheri boye te ndeko mobali soko mwasi na yo atambola mabe teyaka mwasi na yo abongwana soki botali bien na bamonde oyo eyala bato baza na science occulte eyala bato bakota bakilite ya ndenge na ndenge basalaka nini fasala misala malamu aza na association moko boye ya kopesa baaide makambo nini mpona nini mosala malamu nde efutaka koleka mabe ya karma eza pasi bakarma esilaka te ti mokili ekokufa ekosila te bongwana yeba kotambola na malamu yeba komibongisa soki osala babe ya ndenge na ndenge osoki omiyeba te lelo oyebi bongisa etamboli na yo eloko nyonso osalaka oyinaka mutu otongaka mutu ofingaka mutu yo mpe bakotongaka yo mpe bakobomaka yo mpe bakofingaka yo parce que eza mosala no yo osalaka so bazongisili yo okoma kolela pourquoi parce que yo mo oza grand songe yo bakotongo plus kutu yo nde kotongaka osalaka makambo mabe na miso bato ozosepela yo ozokasaka nde otutisa bato mitu makambo nde otu wana malamu soki yo kotutisa mitu te tamosu bana na yo babanda kotutisaka mitu tamosu mwasi na yo to bandeko na yo to mama na yo to papa na yo akomi kofuta makambo bakarma oya yo lokosa motu makasi to yo kufi okotika ngo
yango bato bazofuta lelo obomi bato yo wana na kati na lisasa tala bino bandeko bokeba na baprofete bazobima na bamboka bakongo bangola makamane na ndenge mais molimo na nzambe ezoyebisa bino elingi oloba teke baprofete nyonso baya mabe non nalobi boye te mais la plupart baza bascro baya miyibi baya baprofete te yo obengi mutu mpo mutu asali bapriere mais bazosuka ndenge nini non na kana yo nga funa kene mangengenge funa kene ngomba na kene obondela na kana yo donc abondela na ndako te pour priere sala fa kene ngomba yo tango koyoka makama ngomba mutu bouger okasi ke okozwa ba résultat bien po ya kene ngomba et puis ngomba wana akokende te ke po ke bonda ko biso kake pesa mbongo ya transport na kolia nanga ndenge na balolala na bangomba na ndenge na kolala tosala une semaine na kokene équipe nanga nyonso to wana monta ekomokoma na ba $800 yo to occuper ba transport na bango po kokene équipe po babondela na kana yo. Est-ce que vraiment vous comprenez? Est-ce que vous avez besoin de pour la canne yo babondela yo yo pe koto yo zuba sentiment bien écoutez ba babondela pour l'équipe nanga ba babondela pour la tina nanga oui au pesi bango. La plupart quand yango na pesa boy to kende ngomba to kende boy to ana équipe to boy soki mususu to benga non en tout cas na kana yo to yoki mais dans un orphelinat moko ezali awa faut pour boko suka kaka na mbongo boko suka kaka na histoire mbongo le plus pire ezali nini basakoli mingi ya kisasa ezala basi to mibale soko bengi bango ba osenga bino nini ba photo. Est-ce que vous comprenez? Te po tindela nga photo na yo po na banda ko prier na ngo po muni partir la photo to ko yeba ndenge ko cibler makao mingi batindi ba photo na bango mingi batindi ba photo na bango photo yo tindi oyibe pa yekei photo yo le te na kota na Facebook na benda oyibe c'était tindela nga photo ba na bezo bazwa image moko ya yo élément moko ya yo obelba ke eloko ni faisant effet ba na image na yo ba yibi ndenge ba ko troubler yo ba yibi ndenge ba ko lakela yo bayende bakosenga kata mususu bakenda ngo na ndako anganga muto yo tindiri photo ya sa prophète mobali yo zande kwa mwasi ufani na mboka ao mokoma mutema moto or que photo yo tindi pote akenda kotika po yo linga ye po o nyosho koloba yango yo bande kosala ndenge moko lo bande komibali mususu batindi ba photo muto yo tindi mona mwasi wana muto moko te papa nde to yale atona jeune moko batu moko bapemi awa molimo na nzambe ebimise message awa est-ce que okozwa vole mbango te oya mbango parce que makamelo photo biso yo wana mbango kangisi besaka pe okiki sasa pour ne pas résoudre le problème na yo. Ah vraiment quelle bassesse quelle intelligence quelle sagesse au bino bozo tambola katno mingi bazo comprendre kaka te mais ba mbongo zo kende ekinde biso tozawa to sakola okotoka aussi sur to sisi pour muta bin sa 50 ta 50 to 20 pas pesa problème mais kune zo kende mais ba résultat bozo pe ba résultat exacté et le comme vous êtes bozo komiteka bino pe bandeko bozo sala makambo wana kuna na kati na Afrika bozo nyokola bato bamboka ya bapoto bapasi ba via pasi mikanda pasi misala ya pasi yo zwi kaka po lia motoki na ye okende kokosa ye na ba prophétie ya lokuta me ba karma ekolanda bino ya bozo mona na kati na bamboka na biso ata lobi Kongo ebongi ata lobi Kongo ne bozo bake bonga ate ko bongo me bato mingi bakofuta ba karma na ba karma parce que mabeleki bato basali bato mabe mingi bokofuta ba karma wana ko troubler bato mingi basa troubler muta kitiki sasa e iba litina kitiki sasa te akiko luka so chéri moko bosko luka ni so di kamni pour ne bakarma ezali bakarma oyo nyonso salaka ndeko bongisa tamboli na yo bongisa vie na yo bongisa ba démarche na yo parce que monde ezokende musika bakarme ko sila te ezo bakisama le plus pire ezo bakisama sala nyonso ko sala magie na yo sala bundoki na yo lia mela makila bato sala oyo ko sala mais ezo futama o futango mususu yo zo kasaka mususu ya yo na bano oyo zobota ya musala na yo makamano makambo ezo sala yo ezo sala makatna ezo makambo ya kada mususu so bosana mais nzambe nangu ya karme bosana kate ba loi ya retour e bosana kate okofuta
Continuez ko sala bolamu. Bolamu sala kawana. Bolamu yo sala kawana. Ndeko nanga. Bolamu futaka kaka bolamu. Ato kufia to zate banana yo. Bolamu ni ko futa bango. Bana no bako vivre na bolamu wana. Yo ko sala te. Okufa kita mususu zaki bana mususu ti bona ba 5 ans ba 4 ans. Yo so ba ozo ba vi na yo. 4 ans 5 ans na ko bokula bana wana. Mais bolamu yo salaka. Nzamba ko tinda batu. Ako tinda esprit oyo ko diriger bana na yo bana no bazana kat na kima. Pona ni oche sécurité na kat na yo. Hallelujah. Balinga mi ya bana nzambe. Misala malamu efuta makakaka. Misala malamu efuta makaka. Toujours la 4 dans 2 Samuel, le chapitre 9, versets 1 à 13. Banananzam. David, tant que il y a Saoul. Saoul a été moi Jonathan. Jonathan a été camarade il y a David. Donc Jonathan moi il y a Saoul. Saoul tant que moi qui continuer comme menacé à Zakolinga, aboma David. Pour moi qui succès au David a ko soir ba vote le compte que baboma kaka baboma David. Jonathan e ba ki ba plan ya papa na ye, mais Jonathan a bixaki David tango belé que kima via zolinga bomayo père zolinga bomayo David a kimaki. Donc Jonathan a bixaki David na mitambo belé na mutu ya David etikalaki ba karma mais salama lamo ya karma etikalaki sika. Jonathan le quoi David a longwaki akendaki Jonathan na Saoul papa na bakendaki guerre okende bakendaki guerre babomi Saoul na Jonathan bakufa na guerre. David a yoki yango arrêtaki siko David a eu trône akomi mokonzi roi, mais Jonathan abotaka mwana moko handicapé makolomi balé ya kobukana mwana wana komone Mephibosheth mwana azaki mwana oyo bazaki kubokola ye na kati na nourrice tango gere yaka na kokima mba mwana nourrice kuta tika abwa kaka mwana wana lokala mendikata so kokima tika kubwaka mwana wana akuma ko souffrir na tango pasi akuma kina pasa kola kina vie ya boye ya souffrance handicapé makolomi bale makamane na pasi. Tango David akomi bokonzi akanisi misala malamu ba karma ya malamu oyo ilegaka na kati na ndako ya Saoul na Jonathan. Alobi nalingi na pambola ndako ya roi Saoul. Est-ce que na kati na bana ya roi kati na libota ya roi Saoul eyeba na mwana moko to mutu moko atikala te pote na pesa bilanga oyo na pesa ba bien na ye na pesa ngona kati na libota wana nde bakendeki batindaki bato bakena okuta na nourrice wana nourrice ayelaki ye Mephibosheth nde mwana wana handicapé. Alors que na tango na kala handicapé ko poussa na sacerdoce te poussa place ya roi te ezali ko oza impie, mais ba ko présenter handicapé mwana ya nani mwana ya Jonathan. Tango roi David a eu comprendre que mwana ya Jonathan malgré qui handicap na ye malgré ne andimaki abise mwana okolia na mesa nanga to bando lia no sika moko oza pena po papa na yo asali sarangaye papa na yo abikisaki nga na liwa plusieurs fois papa na ye sawa linga ko bomaka, mais Jonathan abikisaki nga nde Jonathan papa ya Mephibosheth. Bomoni bolam bakamati sikoyo babilangana babiloko nyoso saola tika ba passion Mephibosheth malgré qu'il est handicapé na ye pe ndeko wana akomi kovana na table ya roi akomi pe mwana ye sengo akomi pe mutu ya mbongo mutu ya nini akomi kovana kolia place moko na roi pona ni bolamu ya papa na ye ba karma. Bomoni karma bomoni misala ya karma bomoni badwa ya karma pe mera eloko nyoso bolamu yo saraka ekofutaka yo ndeko continue ko sa bolamu continue toujours ko sa bolamu muta ko sa yo te ke na ko so mabe na mabe po ya saki ngabo te tikaye asaraka makamne ya mabe ekofutaka ye bolamu eleka so bolamu eleki yo ebele ndeko nanga lukuta même pas boma yo pas solo le kamabe rien ndeko nga mukolo mususu na kena kat na restaurant
nazo kende na kat na restaurant na côté bonayo kuta carte bancaire mutaliaki assisa koshi carte bancaire mi kala mingi te mikolo kaka alors que mikolo soko jouer carte bancaire au kende place moko bo sans code on cheka bo carte bancaire eleki na téléphone na jouer carte bancaire et na kebab na ke ko kuta na chef ya caisse na biso non muto ali awakei abosa ni carte bancaire puis carte visa na betara carte na yo ndeko wana ya kebab atali ngai un tir abi batabo bozarara na mikolo oyo ba carte oyo ya kochabo sanini ni ko beta mo asombi yango parce que sans code ozo le saka bo pa mara mo bo ako beta ngo non na yebisi ndeko ngabi je suis quelqu'un qui prie na yebi nzambe na ko kamat na lia motoka motite po na yebi moto nyanga nyoko mate na ko lia motoka na yete yona bébé vraiment un bon chrétien, un bon chrétien, un bon musulman, un bon judaïste ou bien protestant, et ça dit que bola munde. Quand on a sambela, non, bola munde et l'équipe que sambela diosou et l'équipe à religion. Religion mon côté côté mana bola. Parce qu'on sambela, mais voilà ma kamabe, ma karma na yo mabe. Yo zo nyo ko la batna kat de l'église. Yo pasteur zo ko sa batna kat de l'église, ba karme ko landa yo. Ba professeur le kuta ba karme ko landa yo. Ko bimana ba sabat ne ka église ba karme ko landa yo. Ko bimana ba na ko chabat na kisi na kat église. Et ko landa yo toujours makambo zo sala. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ngai moko kala mingi te. Moi ko to musika carte bancaire na ngai bungi. Ma carte bancaire na ngai bungi. Na bia na yebite na la logo tiamo. Mais na yego ta carte bancaire na lokoti carte bancaire na yibi pepa ikendate na keko renouveler ba yibsinga est-ce que ba yibi yom ba yib do yanga ko de bungishu 3 jours na yiba raté mais ba benda ngata lo meya mokote pour nini na lokota ka carte bancaire ya batu na zongi saka bongo yanga ba ke lokota yanga ba ke beta ba ke yiba ngambongo ndeni po ya batu ngana zongi saki et zongi singa bolamu ngana salaki ngape carte nga ba sale ngwe lokote bolamu futaka bolamu Voilà. Alléluia. Balingami, ba me susu, comme conseil, ba kotuna. Mais neni, ce qu'on a mis sur le sala neni poto bimana kat na ba karma. Alléluia. Pour na ko bimana karma, c'est facile. Ko bimana karma, c'est ko identifier problème. Ko iba souci ya likambo yo sala. Ko revenir ya sala malamu. On comprend que non. Na sala ba bengi. Na sala ba mbemba bengi. Na sala ba gafu mingi. Makamusu nazo mona na kat na vinanga. Nazo mona makambo nga na sala. Et yango zo retourner ngai. Na ko tambola susu na boité. Na ko sala suma beoité. Pe na yo ndeko oyo ba sala yo osibisa ba karma ya mabe. Ozana motema ya ko pardonner. Ya ko limbi so limbi na limbi ça y na limbi ça maintenant tozong na ba nouvelle base tozong na makambo sikana bosana mais ya makambo so bosana yo bosana na yo mais loi ya karme bosana ka te pa nzambe alors ndeko soko yebi soki oyebi ki osala ka mabe moko boye pe na kat na yo po soko osali mutu mabe ko kasate ke bato omiye ba te ke tango sala mabe non lukuta mutu so sala mabe ayeba kina so sala mabe ozaki zengi poko yeba te soko yibi osala ka mutu moko mabe makamunu so mabe pasi ya mutu wana maloba ya mutu wana na souffrance ya mutu wana obano futa bakarma c'est facile conseil yani luka on négocie comment on négocie comment nous sommes soit lettre que sous la coutane tam sako boya na makambo na saraye na mabe na saraye tam sako boya o comment tam so lettre o comme les lettres ya ba excuse lettre ya pardon ou soit otindi lié batu na na besoin to solo là ou soit na moment to risque tout ça ba réseaux sociaux o comme les moto même taba message ya ba bolimbisi o senga pe o senga kimia ko vanda kana pashote ko vanda kana na likambo yo sara moto mabete ko tikala kana vote yo mona eleka c'est le cas te ezali luka o négocier luka pe o senga kimia pe kimia wana eko kamata yo
okobima na kati na bakarma pe ko sauver na makambo ebele ndeko makambo soto monaka eleki nango osalila bato complot osalila bato makambo na ndenge ofinga mutu odefa mutu mbongo boya kopesa obimani nkongolo yo monika mutu makasi donc na melaye na sala obotila mutu camarade yo botila ye mobali na ye akoma ko nyokoma yo monika nini okoma ko seka ye karma ezali karma ekolanda yo tant qu'on comprendre faut qu'on senga bolimbis faut qu'on négocie ou régler problème oui bah racine il y a problème pas ezali que problème ezaki boye ozo reconnaître que na sala mutu mabe na ye ko senga bolimbis na futaka nyongo boye te ndeko ata muke na bana ko futa yo na bana zonga muke na sala ba difficulté makamane na ndenge pona bima kama parce que ndenge Bible zo bake la malédiction sans cause ezana be fêté mais ceux qui ont un problème na mutu tant bazo modire yo to ba la ba karma ko landa parce que cause ali obima na mbongo na ye boyo ko pesa mbongo na yo okima muninga pesio mukanda okende ko sala parce que ozana problème ya document yo ke ko sala mukanda ne o julie ba contravention ba nguma okeko betele so ba kula na wapi kolo mukanda aloba te futa pe ba contravention po yo mto ziango apesa ki yo okotlie ba nyongo okomi ko menace mutu apesa ki yo mukanda mutu wana afuti na ndenge na abundani mapesa ka yo mukanda osalaka nango ovivaka nango epesa ki yo esengo mais siko mutu wana akoma na pasi karme kolanda yo biloko musumu ba dossier ba to tambola te makambo so to tambola te kaka makambo oyo salaka mutu asalaka yo esengo alade saka yo na ndako na ye olalaki na ndako na ye oliaki osali obandi kofinga ye lisusu na butu karme kolanda yo pe obotoli mwasi na ye ndenge aza kolalisa yo na kati na ndako to azwaka yo moninga na yo azwi yo na bapasi na banini akomovansi na ndako na ye obotoli ye mobali na ye malgré bato balobi ke oza zoba yo koretya motu na kati na ndako malgré bato babengi zoba mais karma ekolanda oyo nyonso tosalaka ko ata mutu wana alobi eloko te yo monaki yuma me nzambe na lola azomona akofuta mpe kofuta yango mosusu se leka est-ce que ntango okende kosambela ntango okende na kati na église otubela nyonso oyo olobela nyonso oyo ata otubeli est-ce que bamisusu oyo oyebi baza vivant omona bango osarrange na bango bamisusu oyo osalaka mabe bakufa moyo osarrange na bango ya te bakende na bakarma na yo voilà yeba kotambola mateya elelo ye po te osenga bolimbisa nkolo nzambe oloba ya nkolo vraiment nazalaki ignorant na ebaki te mais oyo ngai nayebi te bakarma mosusu nayebi te nzambe na nguya olimbisa ngai olongola nga kata bakarma ya bato wana mais sikoyo nazwi babase ya sika nazwi kotambola na ngai ya sika na mebongisa ndeko tambola malamu tambolaka malamu na mokili bangaka kokota makambo bato bangaka kosala mabe okomona na kati na yo okoflérir makambo ekomata liboso makambo okende liboso parce que wana problème na mutu te bomonaka te na justice soki bakangi yo na justice batunaka nano bato aza nouvelle na police ayebani to ayebani te bakanga edisa na police o te bakobeta kombono aza na combien d'années na France 20 ans na France est-ce bakanga ye mokolo moko na police kombo na police babeti kombo bamoni te babia adam aza moto asika bapesa pene na sika parce que bayebi kosala pena mabete mais so babeti boye ebimi bakanga ye na 2007 bakanga ye na 2011 na 2015 na babibe oyo donc comme récidiviste bamoni ope oza moto mabe bana na nzambe mokili oyo baloi oyo nyonso totambola baloi ya nature casier judiciaire na yo bakarma eza ya kobeba bongisa casier judiciaire na yo bongisa yango oyo eleki mateya oyo eza te oyo eleki oyo nyonso eza te eza mbongo te eza nini te mpo orecevoir mpo biloko ya kati na yo mpo bomoi ya malamu ekoma kati na yo ezali otambola malamu yo ozwi mbongo ya kisi bato bazokufa yo libota na yo bana no baolia bien baolata baotanga baekola bien mais bato baolela baokende bamatanga mais okofuta
lelo bana mosusu bakoma kofuta makambo oyo bapara na bango batikaka babiloko bazwaka babiloko mosusu bazwaka bakarma wana ezolanda. Nzambe na lola amona yo ndeko, Nzambe na nguya apambola yo, asimba yo. Tika ete Yahweh amona bino, asunga bino. Ndeko mateya oyo partager yango. Kabula sukui otiki mabete na kati na mokili oyo. Pasi tobondela. Seigneur mokonzi, Nzambe na nguya. Moto moko te akoki koloba te azali bolamu azala mabete. Moto moko azwa moyengi bena azali te. Na oyo bato bana no bayebi. Na oyo bayebi te yo yebi. Eloko bongo ebombe belio te. Mais nkolo obongolaki mai ekomaki vino bongola moko na moko. Changer bana na yo. Bongola bango na nzela mabe. Bakarma oyo bayebaki te. Kolo soki ko déclasser yango pote bano bayebi yo. Bazali ba ignorant. Siko bayebi yo ba comprendre yo longola mabe oyo evande kati na moko na moko. Kotika bana na yo te. Sunga moko na moko. Tika te puissance na yo yango mosambe na kati na moko na moko. Pambola oyo bayebaki te. Lakisa bango nzela ya kotambola. Na pesi libota na yo na maboko na yo. E pambwami pe mateya lelo bamonisa yango kati na misala pe basalela yango pote mokili oyo eza na balwa nango batosa balwa nde ya malamu nde eleki mingi bakarma ya malamu yango nde tozosenga kati na yo oyo mabe ebwaka na bisika ekauke nde diabolo. Amen. Apambola balingami ya bana na Nzambe, merci tika te Nzambe na lola amona yo apambola yo. Bozalaki bongo na kati na chaîne bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Kobosa na te ko s'abonner ko koma membre pe ko partager ko aimer mateya. Balingami pour la soutien ya chaîne na bino, générosité chaîne na bino kene liboso zana ba makambo ebele sengaka compte PayPal yango. Na compte PayPal na yo soki bolingo oyo ilaki yo osungi chaîne na yo. Soki pe na compte PayPal oyebi ndenge basalaka te oza na numéro ya téléphone obengi tokoyebisa yo ndenge nini okoki kosala. Tika te Nzambe na lola amona yo apambola yo. Tozalaki bongo na kati na technique ndeko Gabi Badwana nde azalaki na biso na kati na technique. Tika te Nzambe na lola apambola yo na bolingo oyo pe technique eza kosala pote chaîne ekende liboso. Nalingi bino mingi. Nkolo kutu alingi bino koleka mingi. Pe ya kolimbisa bakarma na baoyo balingi alimbisa bango. Nzambe na lola apamboli bino. Amen.